Bon, na sepel na on a dit à liboso parce que ceux qui les lozan de tondi na poubelle ezaïe. Alors ngobila na éviter ceux qui makila nyumbi mu de landaraye to milimo mabe. Parce que ça autorité raisonnable. À quoi raisonner vous so baté pour na peuple. Mobilisateur stratège. Obi ça dit na sali. Obi mobilisateur de FCC. Obi mobilisateur il a bébisa la février président comme président de l'Union africaine. Avec des autres zala. Des autres zala. Abando bongisa tête de ville la porte na ye et Bukana abando bongisa tête de ville na yo za salide abongisa kuna mais na zandu ate la biso ne mituka za gouverneur ya ville aluka moye ba bongisa pour biso de vivre na zandu to sa souffle papa to ana mato yo kisango lisusu mokonzi ngobila zoya kokanga lisusu zandu siko akanga zandu wana biso to kokende wapi. Bon, pour une initiative, les hommes à la montée. Initiative ya Kolobaka, Batouba Tekate, Bavana, non, ba bloqué jusqu'à ce que Missale aussi là. En tout cas, place où on a tous d'accord. Toboy na biso te ba la biso wenzo to kokende. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Pambaté na kati ya période de confinement, initiative ya rebongisa grand marché et le bamaki. Mais une fois ba vendeur bazonga ki na kati ya zandu, changement ezala ki te kaka ndenge batika ki yango ndenge pe ezali balobi ba mesu balobi matembele route botaki na kati ya zandu pambaté ba kipaki na bango ngote. Soin o ba roloba et salema ki te. Alors à notre grande surprise kaka na kotambola kaka ndenge ezalaka, hein? To moni moi image moko sali biso un peu moko banga. Veut dire ba indien pe bango pe ndenge na bango bakomi ko teka na ba détail quoi batemi na coin ba telemisa ba pe bazo teka pe image balancer les biso na image wana totalement muke na teka na zandu pour normal oui biso pour vivre na zandu vina biso et dépendre na ville mais autour dernièrement wa gouverneur a lancé que faut ba kanga zandu alors to yebite raison na ezanini pour bakanga zandu parce que pour kanga zandu ndenge lobi ke comme salité oui c'est bien mais milimo ya bato nyonso tout o etondi na zandu après okangango to vivre la awa to sala mamno so awa mais ya lobi ke bakanga zandu c'est non lié mais to yebite ba konzo ba likolo na e ideni ba nango na mamo tilono to ki mamu sudo c'est quoi mon initiative monene bon na sepel na on a dit à liboso parce que ceux qui les lozan de tondi na poubelle ezaïe. Il y a aussi des syndicats qui sont pour la foule à Zandu. Il y a des bâtiments qui pour Zandu plutôt la foule pour y avoir raison de ma Zandu. Alors, si vous avez foule, vous avez la balabala, vous avez Zandu. Il y a des alors, quand il y a poussé raison, même tout est en tête de ville. Pourquoi pas y a la salle à Zandu? Et ça qui va le redé. Na boyi balongo lango nde o foule tondi aluka raison na ye mais pas na biso bateki ana raison moko te soki obongisa tokende férié 3 jours aya sala musala na ye biso toteka ne totekaka mais soki aluka kaka na zandu en tout cas wana esimba te wana tolanda ntina ndako na ye soki bino ozoka motema mpasi mpo na nini pendant que alobi basali bino bamarché provisoire soki baselisi awa bino bokozonga marché provisoire wana ndeko na ngai ya liboso nano bali asaleli yango na bafere biso osalaka e concorde te yebisaka moto akoteka uniforme oke nango na cité moto akoteka uniforme na cité nana osombela ye alors ngobila nayebi te soki makila nyumbi moto elandaka ye to milimo mabe parce que so aza autorité araisonnaka ako raisonne biso bate mpona peuple parce que biso vivre awa ya liboso
bafere na osala efudelanga palais ezobokolelanga bana nyonso yanga edépendaka na zandu soki ntango ya ye akanga zandu est-ce que azoraisonne to araisonne te non kobongisa yango soki salite tondi na ville oyo lelo eza grâce a Ngobila abanda obongisa tête de ville na porte na ye ebukana abanda obongisa tête de ville na ye eza salite abongisa kuna mais na zandu atiela biso ne mituka aza gouverneur ya ville aluka moye babongisa po biso tovivaka na zandu tosa souffle so toloba nini bakokwese bakonza mboka ube nini po touti na bajanvier touti na baconfinement na 2020 2021 yango oyo tobandi yango na douleur parce que mbongo ecircule te toya zandu yango tooteka na biso te mais loko tovivaka na zandu toya kaka so ye azwi makanisi bakanga zandu soko bato nyonso bavivaka na ville awapesa bango misala awapea bango mbongo ube tokende bamarché na sali wana po tobénéficie nini babi kuna batable eza gratuit pardon bamesa kuna eza ofele nani alobi yango bato baza kuna bamesa oyo uti kuna bato batondi kuna bamesa kuna bapesa eza te ya mibale ezaki bato oyo batekaka kuna bakimaki auparavant parce que batekaka na bango te bakrie bakotaka te zandu ezaka zandu nde toteka awa tobénéficiaka toteki ya gravité ya moke oteka mais ye ayeki oyo bakanga zandu so toyebi te bawenji na ye wana bato bazalaka te eza polele azwa bandeko na ye na bana na ye na famille na ye atia bango na bawenji na ye biso tovivaka na zandu tokoteka na zandu papa toanama toyoki sango lisusu mokonzi Ngobila azoya kokanga lisusu zandu sikoyo akanga zandu wana biso tokokende wapi tumwa bazandu ya mike asemama naza na interview tumwa bazandu ya mike asala yango kokoka biso nyonso batonga zandu eza munene soki batongi esi bamemi biso toke nsima bango babongisi awa bazobongisa yango eza mpona combien de temps oyo bango bazosala balobi te ata bino moko bon mpona oyo initiative eza malamu te soki initiative wana eza nango mabe te ya kobongisa zandu eza mabe te me balukela biso place no biso tokende koteka problème eza nde yango basala bino marché provisoire bango balobi provisoire entre Kabinda na 24 yaya kuna ebindaka mai nzela mbula ebeti okokoteka te swi mbula ebeti kuna otya likolo wana oyo bango bazosalela biso otya likolo wana balobi bamesa ofele bakosi bamesa ofele wana place ni bapesa mesa ofele te wana ezali mpona wana ezali mesa ofele eza te mesa ofele eza nayebi te maintenant namoni te place bapesa mesa ofele bakosi nalobi te ke bakosi namoni te nga na kondima sui namoni bongo tomoni te tondima ndeni ifo kumona nanu ti omonisi mondimi eza bon sikoyo babi eza mpe na bato ebele bazopréféré koteka libanda mpo ani bino bopréféra koteka libanda ole kozwa bamesa na kati papa topréféra biso koteka libanda na kati kuna futa tike ezongisa boye mikanda ya boye ya libanda yango biso tozoteka na biso me batike wana nde mdesungaka nzandu yaya na kati eleki mutungisi batike wana na kati aka kutu bien kuna eleki mutungisi na futa bongo tike tofutaka na sensima ezaka ya leta yango propriété eza makasi propriété eza makasi te bato oyo bakombaka baza tomoi te eza sali te bazongisa bato bandeki kokomba zandu bato bandeki kokomba sui bazongisi bango zandu ekoma propre babisalite eza makasi yango bakangi pour babongisela bino mpona intérêt na bino moko me bino bozotelemela ngo toboyi na biso te balakisa biso wenzi oyo tokokende Ngobila eza te stratège obi stratégie nasali obi Ngobila eza moto ya FCC obi Ngobila tolinga bebisa na février président azokoma président ya Union africaine alingi désordre ezala mpo désordre kozala un ventre affamé na point d'oreille Ngobila stratège na ndenge nini Ngobila ntango confinement ezalaki plus de 4 mois tosala na confinement alinga abongisa zandu ifala ya abongisa zandu asala bato okende na ndako yo kati na sila moment oyo alinga abongisa zandu échafaudé ozalaka mikolo bato bakufa nde bakufa liboso mpo ya nini Ngobila atiki zandu aboyi konome nani na zandu aboyi konome administrateur ya zandu
atika ndenge wana to wenze ezaka ndenge wana désordre okoti obimi ya ofele sikoyo matiti ezoya kokutani wana yasalaki ke matiti tonda nsima ya koyeba onakanga zandu mpona insalubrité oyo bapesa raison abe zandu ya salité boyeboye aka raison ok mpona aboyaki konome baadministrateur mpo désordre ezala mutu moto akipe moninga et puis basyndicat basali mwa stratégie na bango mpo boposa nde basyndicat basali mwa stratégie na bango bazwa ta mba 300 et puis eza te obligatoire te la volonté bafaire comprendre biso ke 300 wana epermete biso tobwaka kaka bafulu ata ntango ngobila azali liboso bafulu yaka ebele akangi te mpo ya nini mais sikoyo bafulu etondi so bakobwaka bafulu bakamion kobwaka bafulu ngobila tie na basoda bakangaka bato bakobwaka bafulu bakamion bakangaka bango lo place sida kobwaka bafulu eza te mpo na nsima aya koloba oyo akanga zandu ozo akangi zandu eza plus de 30 000 personnes so bakisi na bafamille na bango na bwasi na bana tokokomakoma plus de million okokangaka ndenge te bazandu oyo asali kuna bazandu yango eza mikie abi ofele me bafuta mbongo zandu ozoke awa na nino na itaga bamama bataka babiju wana $50 $100 ekota combien de personnes ngobila aza et puis 1 mètre 50 cm $50 boso besoin 3 mètres combien ngobila stratégie na ye wana eke na mai donc ya bonga biso ya zandu tosigné na biso babi article 64 so moto osala mabe tosigné aboma na biso kaka tokufa kaka poso tokufi mpe epase si nango ozomona ndenge asali na yumbi aya so kosala me aza moto ya mabe ezekele azwi décision atuni ministre azoya kofilme basalite wana ye moto alingi basalite ezala po azopekisa bakamion oyo asalite wana baokanga yango ozomona otali mbi liboso na ye wana salite ezali mai etozala wana longo na yango epuis bawozali awa ya capitale wozalaka zandu ake na gambela te ozomona donc mosala eleka zandu kaka tala ezali so banzoko bazobunda bato bamona mpasi ezali matiti do biso ya matiti na ye ye akende kobunda na mundele wana mpo akipesa nazwaka mbongo gaseni ozomona mpo so atiki zandu eyosala batike gaseni moto azwa mbongo ozomona hôtel azwa ba pourcentage ndambo ma abundaka yango bazwaka eloko te bazwaka mbongo mwa ndambu bongo ye azwaka eloko te bon ndeni abe abongisa zandu abongisa zandu na bafre nini po toyebi de zandu wana bateka ngo na abeda shu ateka zandu bato ebele bazala balinga basala yango basystème ya banani ya nani ya ba oyo batekaka babiloko nini basystème ya supermarché donc muda ya simbi parati azali supermarché toyebi ye boya osala 5 ans oti zandu yango le basoki mutoko bayokaki eosi soki pendant 6 mois soki nane eza soki 3 ans yango oyo eyosila te bongo sikoyo zandu yango munene esila combien d'année esila combien d'année tala ngobila alesaka biso te ngobila afutaka bana minerval ya secondaire te ozomona afutaka bana na université te atika biso calme ndenge tozodébrouye na pasi oyo tozomona na Congo ye aliaka na ye alataka aza bien ata mwana bapoitie pokalingi kofaire souffrir bato bon toyoki toza informé ke bazokanga yango initiative wana monango ndeni bon vraiment etouché biso makasi d'abord ndenge balobi c'est bien babongisa c'est ce qu'ils ont dit babongisa yango initiative nyonso oyo eza na sens ya kobongisa au juste ezala mabe te mais le mal c'est quoi procédure oyo bazokende na kobongisa yango wana c'est ce qui nous fait du mal. C'est quoi la procédure selon vous? Donc bakanga marché bato bateka te po babongisa si oyo eza kamba comme lokola bato déjà balocataire baza na ndako yo ligo bongisa ndako na otia pavement mais il y a des locataires déjà baza wana okoyambala moko bengani bango obanda kobongisa te
tu peux essayer ndenge to mona kanzela ah babongisi yango ti ba empêcher quitter que ba camion et les cas mais ba zwa ki procédure moko ya ko isoler moi nzela mosusu ba bongisi en attendant ba faire passage côté mosusu marché za munene ba bongisa yango za comme trop sale c'est bien mais initiative ya kolobaka batu ba tekate bavana nano ba bloquer jusqu'à ce que misale aussi là en tout cas place on a tous d'accord mais ba pesi bino marché provisoire non ba tela bino ba marché provisoire ba même bino so kuna ba messe zo fele c'est très différent na awa c'est très différent ba marché wana o ba tchekuna ba magasin zate de ba transporter ba magasin ezala avec ne pe kuna non ah tozo teka parce que il y a des magasins ba tout ça ro ya pas sombe loko na magasin o yawa amoni mesa na ngai boye amoni eloko moko asombi nosoko longoli ngai oke ko tianga na kalembelembe muntu akoyaka kuna pa ya kosomba onga nazotekawa non donc awa c'est plus avantageux donc procédure pour na eza malamu te dans procédure eza malamu te pour na ngai j'aurais voulu que batia ba banda ko réparer à partir ya pavillon par pavillon ba sali côté moko ba faire de localiser batouana. Si basilisi batu bazongi ba continuer toujours na musala wana c'est comme ça nde basala partout ndo mona nzela ba tchema passage ba bongisi na no côté musu ba pesi passage ba camion côté mususu camion musu zoleka côté musu bazo bongisa là ba kosilisa banda côté yo ba lekisi su ba camion comme ko le côté sali ba c'est comme ça c'est ba kanga to ça ba to belé basali awa ba vivre du jour au jour wana procédure ya ko longola batu ba kende wana ezosenga ba procédure ya makambo mulai donc bato akokate wana kimia te pona problème ya kokangela biso marché babandi kokangela biso marché depuis na coronavirus bakangeli biso na 4 mois repos to fin na bandako to bimi pona koluka lisu poto biksa mbota bakomi so bakanga marché bakangi na no école bakanga marché finalement to vivre ndeni to vikera bana na kobima ba chômeur bazebele aye telemi na magasin zui mwa mbongo bana bale so tango bakokanga biso po bacha miibia ya makasi na ndako opo basala biso ni o bazoluka po peuple akufa babeza na rénovation babongisa ti bakobongisa ndeni bandaka la mbongo ezokota na zandu bakoki kosala ba samedi ba dimanche eza mikolo kosala misala salo bakoki so samedi boya te tosala musala na dimanche bango bazoloba bakanga soki tokokanga combien de jours tokovana na ndako tokolia ndenge nini tokovivre ndeni mingi baza mibali basala te mingi baza baveve babokwama nde babokwama so babimi moto atekaka chasse moto atekaka mai soki abimi boso abimi te kovivre ndeni basala mino marché provisoire en attendant bango basisa kosala marché provisoire etekamaka te basalelaki biso awa na presque à Savou to na koteka te bato basi babi ke marché central marché ya munene pona peuple asomaka biloko asalaka nyonso na marché central marché mikemike totekaka te tosomesa na marché central donc pona initiative eza bien te tosepe nango te baluka nde mosu eloko mosu bakosapo na bon en tant que congolais en tant que quinois je pense que l'État n'a protégé Kabatu. Oui. A protégé Kabatu na Kolbani, c'est-à-dire les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Ce qui l'État a dit que Isika Oyo et loko eza pour marcher bien te azali na droit ya kobongisa pona bolamu ya bana mboka. Nga en tant que moi na mboka, je pense que c'est depuis au mois de juin mais au gouverneur alobaki que sengeli bakanga marché central. Comme moi en tant qu'information à Zouaki, et que étranger M. Ngassani a mon grand marché central, il y a déjà bénéficié de la revenu sur le marché central. Oyo bana mboka baza ko bénéficier tandis que ville à Kinshasa eza ko vivre 80% ezali marché central. Tango un étranger baza ko zwa oyo ba revenu sur grand marché. Mais l'État en tant que responsable ya bana mboka amoni ke eloko eza ko marché bien te en tant que papa azali na pouvoir nyonso akokata contrat wana étranger aza kozwa mbongo nyonso eza kokende na mboka na bango et puis en même temps ça fait 50 ans oyo batonga marché central et pas Marchal le président Marchal Mobutu atonga grand marché jusqu'aujourd'hui marché wana eza na babongisa mona noté so okoti akati kuna salité leki mingi moya ko yatata likolo zate okoti rwakadingi okoti kato okoti banzela nyonso wana kati ya ba pavio wana salité ezali moi je pense que ça initiative ya bien pour l'État abongisa grand marché oyo aza comprendre ngombo c'est tout à fait normal l'État doit avoir des décisions makasi oyo ko sala bato na passe na motema mais après
topesaka l'État raison. makambo eza mpe passe papa mpona nini eza mpasi eza passe mpo parce que touti koyoka ke gouverneur Gentini alingi akanga susu zandu le 20 yango ozomona banungu oyo ezopesama en plus biso na koteka eyalaka soki toyoki makambo euti likolo ekomaka pasi awa na zandu ekomaka vraiment pasi eza bandako ebele ekufaka nzala po biso toza batato du jour toza bacommerçant na kati ya zandu ezalaka pasi soki toyoki likambo euti likolo ya bakonzi epesaka pasi ekoma nungu ndenge toza boye eza na mokolo lelo ezali lelo mercredi jeudi lelo eza pasi donc zandu ezaka mbula bien sûr koti ntina kati bato bafongoli te bato bafongoli te fo bamarche kaka mpona loi wana oyo euti kokoya mais eza mpona koréhabilité intérêt na bino te réhabilitation eza intérêt ya bien papa ezalaki mpe mokano ya bien papa Gentini mais ezalaka le temps oyo yo olingi osala eloko wana ekokangaka zandu il fallait osala yango osalaki yango te mpo na nini yobi mboka oyo biso tovivaka na bapasi toza na pasi soki okangi lisusu oyo bokangi longtemps oyo soki bobeta soki 5 mois soki 4 mois est-ce que pasi wana ekekoma ndenge nini touti na pasi tobakisa soso pasi sikoyo botala bino boza na bambongo na bino mpasi bozali mais biso toza bapetit coopéra tokembaka makasi soki yo teki te msu libotano yeke lia te famille mpe ekolia te mais bino boza bapatron ata bosali nyonso bokolinga bandako na bango eliaka eza vraiment un peu pasi papa journaliste eloko ezopesa biso pasi nde yango wana bazwa mokano ya bien soki balobi ke biso moko tosokola zandu tokosokola yango tokowuta na bapau na biso na ndako tokosala traité na kati ya zandu ekoma propre toza na baoutillage te papa nani akosomela bino baoutillage bango nde bazwaka bambongo biso ozwaka bambongo te soki bango bapesi biso baoutillage biso toza na droit ya kosokola mpe zandu kosala bamisala nyonso mipasi salite ezali kozwa yango siko ata tokangi basalite wana tokotia yango place nini bakar oyo bandoko olongola basalite tomonaka ata kar moko so na nzela te koma koleka soki zandu ezokoma solo boye mpo parce ke bakar oyo eza ya kozwaka biloko tomonaka yango te bona yambi yango vraiment malamu te yambi yango vraiment mabe pourquoi parce que biso toza bapetit mpe tokivaka na zandu totangi na bazandu baparent bakolisi biso na bazandu biso mpe lokola bamboka yango mpe misala ezalaka te tovivaka na zandu mpe toza na zandu todébrouye tokomi baresponsable kaka na zandu koluka kokanga zandu eza kopénalize biso kodétruire biso eza malamu te soki gouverneur aza na besoin ya réflexionner zandu ndenge azoloba wana eza kwa parent aza na kati ya ndako alingati asenir ndako akomola ndako abenga na bana abimisa biloko na ye atiango libanda mpo apangwisa ndako ya na sense te bato tokozala na biso na zandu mais chante ezosala tozomona bachante ndenge na ebele na bazandu meme atala nsima na nga awa balabala oyo ntongo ebukanaka batongango babenganaka bato na zandu bengana bato na zandu te zandu wana soki badebushe yango ezosenga babenga bato na zandu te bato bakozala basali batravau na bango soki baza na projet oyo eza grandiose mpo basala mpo na zandu l'État banana olukela biso misala tozwa bamisala oyo tokofutama malamu omona biso tala bajeune ebele omona biso na bazandu te nde bakozwa ntango ya kosala biloko wana mais ntango ya koluka keno bakanga zandu ezokomisa nze baninga badétruire biso baboma biso ekozala malamu te wana vraiment toza vraiment contre avec toute énergie ya jeunesse na biso toza contre nango. On continue toujours dans le sens car il y a grand marché à Kinshasa. Comment la population est en train de pleurer, comment la population est contre l'initiative du gouverneur de la ville de Kinshasa en ce qui concerne la fermeture pour rénover le grand marché. Plusieurs initiatives sont proposées par rapport aux vendeurs. Il faut que ça pour permettre bango bateka mais au etali kokanga penza totalement grand marché pour rénover yango bana baza porter parce que baliaka awa basala ka nyonso awa batangisaka bana na bango awa famille na bango survivaka grâce ya koteka soki okeboka bango côté bato batekaka te bakolia nini ba autorité baoza ba décision wana parce que bana na kata split moi malili wana fraîcheur wana moi cerveau chauffé zate Maramusu Soubozo résonnant on a bien à l'encontre de la population. Alors la meilleure solution pour la bango, revoir décision wana. Kosoko la ville qui zandu baboité mais na nenge wana bazo sala lango nenge bazo lobe lango yango te pambate
ils ont empiété dans la vie sociale na bango, c'est déjà très difficile. Bazo bunda ro bunda, hein? Bazo bunda rumba, bi ba tulam paraba mon empeleve. Biso moko to quitter sur place pour le romona ndengeni ni population et de souffrir. Ndengeni ni population aza contre initiative ya gouverneur ya ville province de Kinshasa. Un grand merci, Yabino Sobolandi Biso. Un grand merci à celui qui est derrière la caméra, Valeur Massamba. Un grand merci à Imak Makengo, à Sim Sessiele. Et un grand merci à Capriski Lokwa, la management. Un grand merci à vous parce que vous êtes fidèles à nous. Vous continuerez à nous suivre. Merci beaucoup et surtout, Choukrani. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmag.